la France, depuis l'école primaire. Bah, classe de secondaire, il si on a ça, la classe, c'est Mali. Même dans l'école secondaire, même dans l'humanité. Donc, tout à la paiement, à Yébiki, Dieu, la télévision, c'est normal. Donc, on a ça inné. Et puis, nous avons l'accent en Moussou. Pour Babilo, tu bien sûr qu'il y a comment le bamano comme quoi Modiwa Zala ya Modiwa Zala na artiste comédien te zaka kolia mte comme ça voilà Babilo quand le bamano mais Maléwa ba découvrir na kolia film ya Maléwa tala ba néo nga na peso na linga théâtre au film Maléwa ngam na komango na 2007 ngam na komango na 2007 idéologie la yaki pour titre film ça yaki Maléwa. Alors, Nathalie Ngabi, ça y est, Sobedo, José Lelonde, Djani, donc, Isil Péchanga, ma vie de loin, Star, Mazaki Péléna, ma vidéo, il marque vraiment la communauté congolaise dans matière de Nzonzing, tant que il y a Maléwa, donc, il y a bloqué et Tekayopé. Sikonde na koza idée wana na komaki kutu tableau moté tableau eyelinga kaka en pleine scène donc quand tu as film ezaki Maléwa ba star pe bazebele ba biganga film azalaka moko denga ce qu'on a bima na kata star voilà makambo ezaka leo eleba sauf qu'à part que chaque jour tu mais par la grâce de Dieu bato ba utaka libanda pour na tourner film moko féliciter mondela ya kosala casting awa na ina et nazaki retenu film wana ebaskila libanda na baniveau moko eza série moko oyo ebima premier na bafestival ebele alors lokola na joie mieux na série wana na joie bafilm ya libanda neti siko totosisa film moko ivoirien mo basala tosisi film félicitations oyo soki apesi yo mbongo sentir que ozwi eloko pena mosala pena mbongo motoki ya bane ebele donc ezala kopeka moke par rapport ya Nigeria voilà par rapport à la grandeur et artiste. Pourquoi il voit rien ngai maestro. Voilà. Ah, pas comprendre que quoi ça. Ce qu'on joue sur le tournage, bah devant président Elombe là, papa Chaka Chibamba. Parce que lui il est grand maître, il est champion. Moi c'est pas champion. Après. Voici les champions. Les deux champions. Donc, fierté dans la moana, donc, Ibanda Mboka, réalisateur, Ebinga. Voilà. Grand réalisateur, pour Gomez, on a réalisé qui vit la félicité, a tourné ma série Ebin, à un grand réalisateur. Bonjour à notre aimables abonnés à Chérie News Télévision, c'est bien les vôtres. Terence Maswekama pour un nouveau numéro, il y a Z-Chronique. Le Nazana, plaisir, il y a Rokuyamba, président, Bisso, un grand artiste de notre pays, il a fait ses œuvres. Le Lazana Plateau Nangaï, président Modura. Avec lui, on va parler de son évolution, de l'évolution de son groupe. Pourquoi pas parler aussi de l'actualité, de l'actualité culturelle et de l'actualité. Voilà, en général déjà, donc voilà. Avant d'introduire mon invité, j'aimerais bien saluer nos partenaires, où vous allez vraiment soutenir Bisso pour l'évolution de la chaîne Nabisso, où vous allez couper sa Bisso chance, voilà, donc vous continuer à s'abonner à la chaîne Nabisso Chérie News Télévision, vous continuer à partager, à liker la vidéo Nabisso, et que ça là vraiment qui toque, comme Nabisso fait la suggestion dans la remarque Nabisso, pour comment évoluer dans la chaîne Nabisso, pour nous toujours dans morale, voilà, il y a ceux qui n'ont pas même morale, na caméraman, en déjà qu'on introduit, invité dans la porte de bande d'émission. Président Modiro, bonjour. Bonjour. Oui, président. Voilà, c'est un plaisir de nous avoir plateau dans Alelo. Déjà, pour la bande, on a déjà mon botte na bao balanda Bisso logo là. Crisel les mamans social depuis Paris, Gelor Kimeni, les bourgeois Charlie Maswekama au balanda Bisso. Voilà, on a présent Bisso avec plutôt Mekosola. Tozana misni voilà tozana sangomoko ya mawazo comme la Bisso na communauté na Bisso. On vient de perdre un artiste au Azalaki na groupe Jet Set Yafer Egola, qui était aussi son petit frère. Auto Tigabiso il y a quelques jours, on a un message pour Nayo aux gens de na kombo ya Gigola.
Et message nyonso ya liwa surtout na moto aza renommé to aza vedette soki aza kosala mosala na ye malamu ekosaloka mpasi donc mona akufi trop jeune donc surtout ça trop jeune donc eza message ya mpasi. Voilà. Toujours présenter bah condoléances na famille musicale nyonso na famille pe ya faire rigoler un artiste et moko pe vraiment tu dis que ils ont un moment très difficile tu dis qu'ils passent vraiment avec bravoure donc tu dis que ça mobile tu dis que les gars vraiment bien. Voilà président pour tout banda émission tout continuer comment j'aimerais bien tout mes carrousel empire récapitulatif tu bah évolution et artiste et banane goût ya kosala théâtre goût ya kosala comédie ou ta ouais non mais ça m'a goût na eza groupe salon depuis ça m'a goût ya kosala comédie les gens artistes moi ya groupe salon au bandaki ko marqué Papa Kwedi oui et puis na 86 dans ta na Saint-Ophile et qu'on a besoin à diagonale la commune à Lemba mais donc ils ont parce que au monde sur la l'équipe on a mindola au salaire ils ont répété théâtre et pas mettre ça des places pensasiko na yoka kiko et après papa est se pénaté on peut pas suivre l'élève à la fois d'accord on a commencé déjà dans la 5e des humanités classe ou théâtre à betakinga pizza et bende et après na intégré dans groupe ya Mbutamasebe Pléiade et sika wapi modéo avec Kisaki qui Aïbi Moussala. Je salue mon père Lolo Malongo, très intelligent. Voilà, pour intégrer le groupe Salon et Bandi, mais comme il s'appelle ni théâtre comme Moussala, mais tu peux bandaka. Mindonot, dès dans le monde on répété sur voilà. Tu as un venu mon donc ceux qui au polo quartier prince avait na on vient biso au polo quartier prince kuna avait na ba. Tu as un quartier moko quoi. Voilà. Pesa nga groupe ya koya na groupe wana. Koko tana na groupe ils ala facile tout ils ala instituteur et qui un groupe où ils sont montés ko intégré ba pesa ba condition na bango intégré c'est fini. Voilà, pour battre babandaka à découvrir et le sous talent moko bazala na tout na entourage na ba ibse kana ah yuza na mo iloko moko boye ya comédie tout ya théâtre voilà depuis la France depuis l'école primaire ba classe de bana ibsa ngaika so na zate na classe eza mali donc ça c'est na école secondaire même na humanité donc mutu tout azala pembe na ga ayebi ke Dieu na télévision c'est normal donc nga eza idée et puis nous avons relaxé pour babilo tu bien qui ne sont de comment le bamano comme quoi Modiwa Zala ya Modiwa Zala na artiste comédien te zaka kolia mte comme ça voilà babilo quand le bamano ba découvrir na kolia film ya maleo tala ba neo nga na peso na linga théâtre au film maleo ngam na komango na 2007 ngam na komango na 2007 idéologie la yaki pour titre film ça yaki malewa. Alors, Nathalie Ngabi, ça y est, Sobedo, José de Londres, Djani, donc, Isil Péchanga, Vie de Loé, Star, Bazaki Belena, Kalunga, vidéo il marque vraiment la communauté congolaise na matière ya banzonzing tant yaki malewa pena donc il a bloqué été kayopé sikoyo nde nayekozwa idée wana nakomaki kutu tableau yango te tableau yango eyelinga kaka en pleine scène lokwa titre film ezalaki malewa bastar mpe baza ebele babiganga film azalaka moko denga sikoyo na bima na kati ya bastar wana voilà emonaki naleyeba fufu bongo voilà groupe ya liboso après groupe wana oyo kota po ebimisa wana tv Pléiade Mbutamasebe ah ouais pas Mbutamasebe Pléiade Mbutamasebe nasala 8 mois wana nasali groupe wana ka 8 mois c'est bon donc il a makila donc au dendika OK donc ça dit tremblé voilà le président il y a propre groupe nayo ozo évoluer vraiment dans les bons groupe académie des stars réseau évoluer bimisi ba artistes pas mal d'artistes notamment
Bagesho, Mimika Bon, Mobikisi, Doudou Soupo aussi. Donc, oui, Doudou Soupo. Ah ouais. Batista. Enko. Ah voilà. Donc, Babimi Ebele, Minata son père, Mirma. Voilà. Donc, Babimi, Jano de Best. Cardozo, donc, voilà quoi. Les logos mon abondé bazo évoluer. Pour toi c'est une fierté et à un moment il fallait que baza pas na to continuer na bango, c'est une fierté depuis bakina na ndenge na bo sape musana bango kitoko. Et pas na za fierté moko ya osala te. Pour bango nyonso penza ndenge za wana baza ka pe fier na père na bango. Omoni baboko ezaka neti ke non bomba papa abino. Bango bomba ngate, ba bi ke papa na bango na musala oyo théâtre. Ayebi yango bien. Azama kasi na yango na niveau moko do ya osana te. C'est une école, la tête des modéraux. Parce que reconnaissance des alaka. Oui, reconnaissance des ali. Baza reconnaissance na papa bango. Vraiment bango tout. Bango nyonso. Voilà, lelo théâtre ezokende, ndenge ezokende. Pour battre ba kombela ngata na biso ke no yamba président modéro ba bi na tuna ma question utaki pa petite sœur na Laetitia Kimbota habituna grand confrère il y a ça fait au moins un moment tout le monde a ba mona ka lusu na banzonzingi ndenge zalaka liboso est-ce que Paul nzonzingi ngapé lelo kitato c'est parce que ba producteur toto izaka décision na yo moko to ba peine aux zara souci ya ko participer na banzonzingi ouais tout à l'heure le moni o kutanga awa ezesika oyo na réfléchissaka on a comme film donc mutu apesinga mwa retard eza équipe nanga oyo nakomaka na bango filme bango nde bapesinga mwa retard leo ya okuta déjà bakaye likolo ya mesa tookuma ngai bavision ezalaka mosusu vision eza mosusu nde tosono avant hier otokotourne filme ya petite sœur que je sali motema monene oyo ozalaka nango continuer dans notre belle vie. Madame Benvi tu peux sur un bout. Ouais, notre tourner film naie. Na tournaka sangai sauf que ndenge zaki ko sauter. Voilà. Chaque jour non. Ouais. Magapo ezaka léo eleba sauf qu'à part que chaque jour t'es mais par la grâce de Dieu bato ba utaka libanda. Pour na tourner film moko féliciter. Mundela ya kosala casting awana ina et nazaki reteni film wana et baskila libanda na ba niveau moko za série moko oyo bima premier na ba festival ebele. Alors lokola na joie mieux na série wana na joie ba film libanda ne disco toto si sa film moko et voir mo basaba de ces films. Félicitations oyo soki ki pesi mbongo pour sentir que aux huiles au Bénin musala pena mutoki ya bane belé donc malgré ça la repéra bouquet par rapport à Nigeria voilà par rapport à grandeur et artiste pour ba ivoirien ngo bango moko ba benga ngai maestro voilà ba comprendre que wa pisa ce qu'on joue sur le tournage ba benga devant président Elombe na papa Chaka Chibamba. Parce que lui, il est grand maître, il est champion. Bon, c'est pas champion. Après. Voici les champions, les deux champions. Donc, fierté dans la moana, donc, il y a un réalisateur, Ebinga. Voilà. Un grand réalisateur. Pour Gomez, on a réalisé qui film, on a félicité. À tourner ma série et un grand réalisateur. Donc voilà. Voilà, lelo tout le monde les évoluer voilà ba contrat miné les oya mais ba tout bina au comment aussi na caché à l'école na ba nzonzing yango pe comment non sauf que tous les gars valoriser ça na voilà lelo ba biba comprendre na kana na bisi ba ivoirien na ngabi souci na ngeza na tourner na go ogi réponse papier nga go aza trop cher. Oh idole go c'est pas petit. Ah ouais. Donc Valère et Moussala n'a pas passé mon boye. Président ça c'est pas le bas Babylone Congo voilà que tourner ça on m'a bêté que c'est donner la force à bien mais faut te valoriser Moussala faut te payer ça Moussala payer respect ça la rappeler bien artiste azolia na Moussala na ou azosala et ça la vraiment bien donc et monsieur ça la
yaka to sungana yoli mbongo menga na liete soko boy orgueil tout ça donc voilà donc lelo évolution ya groupe ya yo moko groupe na yo kende ndenge ni na ba artiste za na bango mais oyo ngaki na koma eza film ya groupe na ngai na signaki contrat moko na Maboke TV eza ba film ya groupe na ngai nazokoma po eleka na Maboke TV. C'est pas très souvent na bango na ba o déjà ba bima on sentir vraiment que eloko mo ezali po na yebi que oza na vision wana attaque président attaque artiste ya mnene oza na moi na lito ya ko bimisa ba artiste po de bimisa bango mukili déjà yebi donc est-ce que lelo pe ba o baza na kati ya groupe o na ba bimité o na ba kangi mukilité est-ce que bazo promettre pe kozala lokola ba o déjà ba bima? Oui, parce que moto abimisaki bango o abimisa ba wana ye wana kaka mutu azali voilà texte oyo ebimisaki ba wana ekolisi susu mpongo atangaka fort place ofele na chombo voilà zaka na mega na yo natangaka fort natangaka makasi mpona yeba ndenge nini ya koplace acteur sur scène etake un bon metteur en scène ke azali donc motu ebimisaki bato wana ebakisa so bamatière ebele donc bakobima. Je souhaite bonne chance avec un bon maître donc makambo qui est vraiment tout évoluer na biso bien mais lelo na monde il y a culture et art bino boza ba artiste bozo œuvrer na secteur wana ya culture et art bozo vendre image ya comment est-ce que soutien moko na ministère to na gouvernement na biso oyo accompagner comme ça na bino ezali Nzamba kosunga un jour bakolota biso poto belela mingongo kaoki bo meli ba mai bo belela balota biso te balota na bango biso te Nzamba sunga abandonné à votre propre sort. Oui, je remercie beaucoup maman Olive Lembe oya lotaki biso je remercie maman Denise oya loti biso oya lota biso en tout cas Nzamba pambola bango. Voilà, merci Nzamba Pambola ba soutenir ba artiste na biso po ezalaka bien tout le monde ba artiste lelo to ko perdre ba artiste bele ba to kufa tout le monde ba liwa na bango ndenge sala mo ba passi voilà pour gouvernement na biso to za na politique ya ko sunga ba artiste ete ba zo pesa biso musala ba zo égayer ba peuple bazo égayer mukili mobimba mais ba revenir comme tel ezalaka vraiment te ça vraiment passi j'espère que na ba gouvernement oyekoya ba ko songer penza na secteur on a pourtant ba secteur on ba mbongo ezalaka ba ministère on ba mbongo kenda wa ça on ne sait pas on se pose toujours des questions voilà par rapport à makambo solo ba na mboka na biso ceux qui mutakufi bino pe bokufa trop voilà monde la bien un monde mystique donc esika o molili ezali poni na obenga ngoto za na molili pour muta alinga abima ye moko à se faire valoir na miso ya bato na ndenge na ye sur tous les plans de omso ko sa bêtise kaka pour bongo mais pourtant ça na talent voilà pour mbongo so echa biso maboko ndito beta masolo te voilà soki mboka na biso ebimisi $1 million pour ça la production moko c'est-à-dire bako futanga mo de 20 000 so na salango 4 fois par année na ndimo na koti ata $80 000 so na belinga moko na ngina kene end na koti libo na poche na kei na kizo soe dans à l'aise mboka so ka bimisi $1 million en perte de pété alobi ateka kaka flash moko $1 plus de 100 millions d'habitants pirate ezali so oza nango baotuna biso yango baokanga yo bakangi bo exporter bamboka libanda kesangani partout soka Congo ya pamba esombi soka Congo ya pamba esombi tant boza ba droit d'auteur so elandi bino c'est fini soka Congo ya pamba esombi donc nginisa ba artiste ezana okali kamba bonne foi quoi ezana okali kamba volonté président oba sérieusement ba monde tout monde akayo na chaîne YouTube moko boye ya yo moko il paraîtrait ezaki ya yo moko mais lelo tout monde na sous disque s'équipe ça non makambo oui YouTube est blague donc les apunda les sayo voilà donc surtout pour un début que YouTube na mutu yeba ko bakisi moi na mususu to moi si pour la dépense blague ezate ko ba 2000 vieux comme ba $4 oyo mais si ko na zongela mususu na zongela en forme ba film na ngai
ezoleka na profiter pe koyebisa bato batala Modero TV pour s'abonner. Voilà, abonnez-vous à Modero TV. Pour gagner la émission, pour mon amoussalango et pas banane bazosala. Voilà, vous continuez à s'abonner à Chérion News Télévision comme vous s'abonner à Modero TV officiel et vous savez vraiment que artiste Nasuba évolue tout continuer à couper sa bango force tout continuer à soutenir artiste c'est ça vraiment évolution et la culture na biso mais tout le bien nous makambo etali polémique na milieu na bino ba artiste ça commence à faire parler le do vanda tu dis que makambo les alara plus pas ba artiste et musicien mais le ba ko beneli ti bolamu kité to banoro la bo sombiango bo kotiti na mozindo oyo benato lo baka benako to nditi to yé nini susu ba polémique dans temps ba kombo de non no baka ndenge ba kamongo ko dans la internet président lui dans la internet faut ibisangai de quoi il s'agit pour na ba nini zo répondre pour tozaki na to perdre récemment to kufela ki na monde théâtre to kufela ki grand monsieur nani na kumba ya kokodio kona madame Suzy na madame ya mama Suzy na zalaka wana commando mototé à Koufi sérieux avec condoléances je savais pas donc en tout cas pendant pas président commando mototé à Koufi et bébé naé et gobima jeudi ok donc voilà tous à la douane donc tous aux images tout assister à artiste na biso na matanga wana to monaka papa Masumu azwaka parole mais makamba lobaka a interpellaka ba artiste comédien ba émission le logo mon artiste comédien bo éviter à travers un groupe ni to découvrir na banzonzi mais sokal leki na plateau ba télé micro ce que je joue na la mukela pechanga akobanda ko tirer pechanga ce que le bala mu joue na mukela irsil le lopé ba polémique en komi bato ba parti pris ba komutsa bino ndeti na ba cage bo bi ke non so ba moni oyo babi o muta pechanga oyo mutu ya belle vie o mutu ya nani voilà donc ils ça là selon you en tant qu'artiste pour te dire que na monde a des choses à la rater lecture na yo par rapport à la situation nous sommes des frères et des sœurs tout va nous cabona pour ani tenons-nous la main dans la main barobaga union fait la force surtout bandi ko cabona to va nobe la kaka okipaka biso te mboka to no saba bêtise na musala oyo bana biso to tikela bango ni ba o ba comme na posa ya koya ko sala musala soki balingi basala est-ce que tu peux permettre yo papa to maman ozo sala po ni lingi mwana yo asala te donc ils ont question pour tout se poser pour to ba nini pour to sala pour tout tika théâtre oyo Congo likolo pour bana biso pe ba ko sala ngo et non que to ba ko swana to ba ko do ba n'importe quoi na internet surtout que babilo ko nyonso ya protaka na ngoyi logo moko te o mona mutu moko ye moko sali émission na ye moko fini mutu et beti 10,000 vies mais théâtre où ye moko code ici ils étalent 800 fois donc c'est vraiment important de continuer que soutenir artiste c'est ça là vraiment bien dans le monde car il y a culture on a le total ba groupe belé tout ça là surtout ba groupe ba travailler en terme il y a ba village ou ba idée ya ba village tout le monde a bazo utiliser mingi culture nigériane au lieu de culture bazo ça ba plagiat bazo tricher baninga bazana bourté or ceux qui balingi basa biloka bon il faut que basa ba recherche voilà basa ba recherche ba penda Congo wana utawa kiki basa na biso biloka bon vrai en tout cas les malila parce que tout le monde a lingi azala apparaître. Voilà, il y a ma spéciale maintenant. Pourtant, tu as une culture très riche. Tu as une tribu et belé, tu as une ethnie et belé, tu as ressources, mais tu as une mingi côté nigérien. Tout le monde a un lot, au moins, on a Bali, Congo, on a mariage coutumier, là, tu as nigérien. On a un Bali au Congo, tu as un nigérien. Et tout le monde a une culture, voilà, président. Voilà. Tout le monde a makambo abusivement président donc ah non c'est fort voilà et ça langage mo fait le même kutu ba na télévision nyonso ata 1 minute ba debi makambo voilà mais oui tout dit nembo kana biso bien sûr tout est kabatu mususu le tout est ka o ya biso ya to za penga na musala belé na mboka na biso ce que ça na conseil mo katana que maestro ya kopesa na ba groupe belé pour le monde c'est pas comme président bato bazoya na ba idée wana ils ont kopesa bon conseil nini pour ba teka culture na biso ngai tango Fiston Saïsaï président avec tout le respect
afongola groupe na ye abenga ngai na ya na koma film na ya na dirigeango ayeba qualité na nga ntango Charlie Nongi vidéo afongola groupe na ye abenga ngai yaka vie yaka ya kokoma po bayebi qui suis-je lelo tout le monde a osala tout bulu yeke akosi ye mo yango moni tozokwea na bamakambo akoye mokaza na mbu te akobika kotriche vrai film ezalaka imagine soki olingi osala makambo oyo etali mboka sala yango bien sala barecherche voilà mais soki eza film moko imaginaire présente yango mpe bien ezala beau à voir parce que tout ce qui est beau à voir c'est l'art. Voilà. Surtout pour fruit et imagination, vous avez différentes copies. La copie. Voilà. Donc vous avez copié abusivement makam où ils ont abusé tout le monde autant le théâtre autant le premier épisode moi il comprend déjà surtout Babylone quoi autant le premier épisode on comprend déjà que non et aussi là même scénario ils ont bandé là c'est dire quoi manque il y a productivité manque d'inspiration manque de créativité manque de travail manque de travail ndé moto et c'est ça la paix bongo. Voilà, suspense c'est la peine à susciter. Moi, sur baboye pas aboye mbalo pas avec le côté que non mbala ngwa bongi moi ça mbalo ba kimi ba escroquer tout ça. Il y a babilo mo sito mona siko lelo na monde de théâtre public peut-être ils aussi que bon nourrir bon on a bilo kasi quand même présent. Ils ont été tout ça na ba même scénario ba boye ba keboye et kufi donc tout tourner carrément. Tout tourner ça c'est vrai. Yango nga nasengi bato batalanga batala Modero TV bamona bana nde basala musala vraiment bato basabone belé bamona travail penza na ngai na Modero TV na osala nyos bouffonnerie logique tout batalango. Voilà le autre qu'on prendre nga que tout perdre commando mototé et ça ba nouvelle moko ya pasi ko perdre bato wana le monde il y a artistes monde il y a culture surtout côté na bino ba comédien ba artiste vraiment ébélé ba tiki biso ba président Mondori il y a pas mal des artistes ba otika biso ça fait vraiment mal yo en tant que humain devant la situation bon on a peine mutu moi surtout c'est Rwanda ko c'est Ghana aujourd'hui il n'est plus donc à rendre l'âme devant la situation bon et interpeller ka yoni to lobela ka yoni un jour ngapena okufa ezanzela na biso nyonso. C'est-à-dire que tu vas bien la vie. C'est vrai qu'il fait le zali. La Bible a dit mille ans de souffrance. Déjà, à aux empires comme on a qui n'a souffert. Bon, qui ne sait pas aussi qu'il moto au kufate. Donc tu vas kotambola. Tu préparer bien. Très au que des motos qui t'en arena. Arrêt en gros si quoi bah qui t'a en gros sans yo yeba. Bah qui t'a en gros par force. Qui t'a. Alors ce qu'on milenge la quitter. Et si quand beaucoup zo kita oyebi terete il faut milenge la po oyeba isika nini ndana okita ko milenge leza otambola tout droit inte jalousie voilà boti boki kuizane nga tukoloba wa to milenge la po to yebi mokolote ni ba koteli ko baba nzambi to yebi mokolote pe mongati et ko komela biso nyonso un jour nous allons te rendre ba compte na nzambi wa tinda biso donc tout tambola malamu to yeba ndenge to vivre na mukili ko sala vraiment kitoko. Voilà il y a actualité mo bo to ko ta to mona ser na biso Irsil Pechanga na Nollywood azo tourner na ba artiste nigériane oyo isa parmi ba monde oyo il y a culture africaine oyo ezoteka penza image ya culture na bango vraiment kitoko. Comment na ekuna en tant qu'artiste yo mo puis yo bozo évoluer na ba ivoirien lelo na ba te belé lelo comment na moko lokola yo moko na bino a évoluer petit na ba niveau wana et ça lo ndenge. Bravo, c'est une courageuse plutôt, c'est une courageuse dans les là est fort. Bravo. Voilà. Bravo, elle garde toujours son nom. Bravo. Bravo. Félicitations à ma Pechanga déjà. Donc, bravo. Artiste aujourd'hui, artiste pour toujours te yebi mais il y aura un temps où il y aura retraite na yo. Tu songes à quoi après ba misala onyo so pesimutile après couper sa benza au sali na retraite no lingeza na kufa te nzamba sunga na mona ndeba otunga ba industrie cinématographie na Congo.
wana napemi na nga kimia napemi kimia na lobake natikali héros nabundaki pour lelo ya Congo etombwama. Est-ce que na politique na biso ndenge makambo pe etambola tozala pe vrai? Est-ce que biloko wana po ekoma? Est-ce qu'ils ont vraiment lelo na ndenge makambo ngo ezokende? Na Sénégal ezali Sénégal aleki biso na nini bana richesse soi-disant ya nguba na Kenya ezali na Nigeria ya monene na parlons pas. Afrique du Sud va évoluer ou dire donc ils ont la volonté yango photo utile surtout ça 2000 voilà to comme na biso presque na fin président Ezaki honneur na ngana ko recevoir yo na plateau na biso na rappeler ba congolais ba élection zo ya vraiment to voter utile. Voilà un dernier message na ba o ba kozali ba kuya kolanda biso président ce que na moi ba dédicace profiter ko saluer bien na ngai occasion do bien na ngai Bobo Bokolo bien na ngai Roger Yondo bien na ngai Janvier Kama bien na ngai Izebola bien na ngai Pengi Amando Philippe papa na Girland bien na ngai Izebola bien na ngai Yebo bien na ngai Gabe Atembo wana ba vie masa na ngai Martin Kama Alpha Bokole Gigi Bokole Telo Mosengo Ovo Pondi Zifé Tunani Florent Tunani Papito Kidudi vraiment Aimé Poutou Engambe Gislem Moussese Pierrot Tamboué voilà, Olivier Bila Koutoumi Makwata Benjamin Weloli Chanil Bola Mère Bafwa Agnon Tete Passi mon pété. Voilà, Ezaki Bena Pepe Kaka Koyamba président. Voilà. Mandaka. Okay. Donc Mabele Koyate. Voilà, depuis Paris, j'ai sali Charlie Masuekama, Djibril Bia qui BHK Business, moi tourne à Londres, n'a pas su Bambote. Flore Kimbo, ta grande sœur propre, depuis Paris, n'a pas su Bambote. N'a pas qui a continué à s'abonner à la chaîne Nabino. N'a pas su Gianni Janerio, Mbote Sigo Zali, n'a pas ma camarade Negozo Kendela, n'a pas su Christian Kimbota. Lisette Kimbota, Flore Kimbota depuis Paris, maman sociale, n'a pas su Mbote, femme d'affaires, n'a pas su Bagnon Balandarabiso de tous les temps. Vous continuez à s'abonner à la chaîne Nabino. C'était un réel plaisir d'être devant vous pour nous présenter encore numéro OEO. J'étais avec, je signale, les présidents Modero, Ayamba, Biso, siège de SAPC, vraiment Kitoko. Continuez de vous abonner dans notre chaîne, vous likez, vous partagez et écrivez-nous vos situations et remarques pour évoluer. Donc voilà, d'ici là, je vous dis portez-vous bien, on se retrouve très prochainement. Bye bye.